Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, Kakanenga Nabino, Tosola Kabiko Snebiko, Tosa Kuna Mutele, Beta Poop, Yamona, Kapoem, Tony Mono, Wadana, Omona, Yakote Nazali, Supinana Nipebu, Supinana Kishasai, Supinana Matadi, Supinana Mbokai, Babiko Bizarkana. Ndi Makambu izaka me ona na mboka tena kaka na kishasa me kishasa ngo bandaka batu mseko melo kola mboka wasi michera doka bisika bakunda edende na kolba mingi te kwa nana ngana poem na mutu te kasi na kaka chapelo kali mabuko nzambe le seul moto bobai keno akendaka partout ko lutelo ba réalité nyusu lika kishasa na kati ya bokoko ya mboka na biso pona boisenga keno to renommé kombo e pasola pona ni pona na pasola na kende ko découvrir ba oba batamaki ba oba ninga batwaye ba bango te mengai na kenda tina suka mukili ko luka bango na iko luka vraiment maître moko oyo bolimbisi ato maître oyo bino peut-être même soit aider monsieur pe ba aider mais avant la prévenir maître la pita ba mbote ato na bande ko ba songa champion local na ma eloko pe na moi les la bien makasi ya Fredingo mal continuer donc ndenge moko na lobi ke vient na prospère bakini mona dala sa tongo vient na prospère bakini na polo bakini prospère kasi vieux kitola mokonzi mwana ya Belgique tongo vraiment vieux kitola naza awa na kati ya mabela kini l'émission scandale le vraiment na lo baté vieux kitola pe ndenge moko na lobi bongo vraiment papindonga les voyants je suis à Temokila Nzambedi nalobanini papindonga les voyants d'un mutabunga na nzunzu na yemoko papindonga les voyants soki na tebo yo point na tebo donc oya tamo na boye na tamo na boye ba wana papindonga les voyants pe na bi Chanel Bakini e bongo Brinette Lonzoka mama na Chanel Bakini ya bino yango wana na bande mission pe na kwa banga mususu na sima emission na ngai na ye wapi bandeko aïe nakota ki na mabele ya nchi obi kenga nakota partout nakota na mabele ya nchi na ile ko ka maître moko et tout na ko te ko na bote maître faut le prononcer faut le Jeanne Maître mbote Jeanne Maître bote na champion local maboko nzambe ngala misami maboko fongwama ngala misami ko baka bote maître kinga disco yo e bandino na les jeunes maître les jeunes maître n'habitez première fois na mona dans na yeba na zotu na baisse habité mettre mo ka place boye place nazoya na ndimete ke yo ndimete yango mais côté le boye nous na yo découvrir que tout ça be programme na koma wa et découvrir yo ndimete on a raison de peut-être nous a petit à mettre wana quand nous a wendo à mettre dans Zambie maboko izaka ngai si on a ça que les jeunes maîtres hein il vraiment Yann Zambé vraiment oui vraiment ma belle les jeunes maîtres na boité na tout banan ni tout betali sur malamu les jeunes maîtres to ko ti wana na sala animation pour to banan les jeunes maîtres bien parce que ngana di maître que zaye na cameraman na ko to abia o ala maître te o te te dam sum so batali mais to ka yende maître ngai vraiment le quoi zaye yende maître tout les jeunes maîtres les autres à Wananjil, précisément à quartier 11. Précisément à quartier 11 Wananjil. Tu es tout les jeunes maîtres. Mais pourtant, les jeunes maîtres, il y a toko zanango, il y a beauté, il y a bébé boy, il y a beaucoup de maraka féticheur. On a dit. Dans Zambé, beaucoup de féticheurs, exactement. Spectateur, non, on dit que non. Pas fait ça, on va faire ça, non. On peut pas faire ça, on va mettre comme ça. Il y a quelqu'un qui a fait ça, dit domaine. Le monde de la famille, beaucoup la bâtisse en haut, héritage en haut, on se fait dessus en haut, donc il y a un niveau haut, tout ça. Donc, aux années, quand il y a famille à Poutine, il y a famille à Bonganga. Oui, il y a famille à Bonganga. Parce que aux années, quand il y a famille à Bonganga, il y a aux yeux en haut. Osali la bonganga na ndenge o esengeli otala kata beauté na yo te ndenge ba chéri ba Hollande dele okipa ngote ondimika ko simba ozakisi ouais otango zakisi ko to beauté zambongo te siko beauté no nyoso otsonka na makambo bunduki
de beauté na on est à beauté c'est là oh et ça la fait pour na base on même belo ouais parce que beauté oh le seul total beauté oh le monde spirituel ba to sous bazo le Congo la monde naturel pour azala na yango côté faire évoluer Makambu na épée na financement parce que beauté benda kambo c'est ça ah oui au pays ni maïle na ngado et ça tout ça oui mon balo kitoko donc a utilisé pour moi beauté na e pour na mbongo ouais beauté za mbongo ah mais tout le monde qui tout bête solo mettre aux anganga to aux ça a traduit par pratique non en vrai dire je peux dire utangi ba biloko misatu mais biloko misatu biloko ni biloko mizana question na musala na musala ngai nazali o mtabenga mina kombo ya nganga de oza précisément nganga oui c'est ça nazali moi précisément o nganga ngai muto banga to ko batika za nganga obi kana kombo ande to kaka neti sepena ni banda mboka ba yoka solitaire bon te na mona pe banani misusu ba o bana ba waka su banani ba ka solitaire ba kibunganga na bango ba mais biso pitwa banganga mais ya biso banganga ba sekete kuku ni kwa hemo wani ande na ba ome to kino mali ndi medre pour nous enganga nganga kana domaine na e oyo ye akinda kana kama na msiba zaka pona ba maladi to ka ba maladi na msiba zaka kapona ba sui mutana ni kambo moko boye ba ibaki biloko to nini na ebo salisa be yo sikulu kama na ite misala ni sala na kati ya vous avez la temple para moni boye ouais non o za temple te to sengile permission ka pa esprit to misaka ndambo de temple zaki pa temple zali OK na temple na yo o ça sera misala ouais on va dire na Makambu sotangi ngai misala o na sala la vraiment trop na za su basi na moni parce que soki o to luka o botela basu botela maladi tout conseil o te fanga il faut poser na mbongo poser na mbongo ah finira par singo mbongo ouais bon singo ka toujours mbongo papa c'est ça financement na ngai oyo e bien bien poser ka fo ata mutaye ko lela wa yo sengera mbongo mutaye sali ka mbongo ko nyoso moni yo mo zonge sikane mo lobi ke sikane so yo luka mbongo parce que na koki ko loba de base na ngai papa eza vraiment na salela na financement parce que misala ezali ebele on na salela yo senga batu ka mbongo non na senga ka batu mbongo te mais na pesa ka batu be ba chance ya mbongo na pesa ka batu ah da yo na domaine o pesa mbongo ouais na pesa ka batu be ba chance ya mbongo domaine ya ko pesa batu mbongo te nazali na chance ya ko pesa batu ya mbongo ouais donc yo précisément dans na compa place yana yo o senga ka batu mbongo te mo pesa ka chance la base mbongo ouais chance ba base mbongo mbongo na yo moko iboteli yo mbongo multiplication ba porte-monnaie ya chance porte-monnaie ya multiplication te parce que porte-monnaie oyo ya multiplication ba bengi porte-monnaie magique wana ezali na ba esprit oyo esengeli na yo mutu osomba yango po te ba bénéficier yo ba parce que oyo porte-monnaie de chance ezali porte-monnaie na yo moko ezali eloko okoki kosomba lokola oyo oyo yango nde soza na porte-monnaie na yo exemple porte-monnaie na yango okosalela yango na oyo oyo ezali ndenge okosalela yango ndenge okosalela yango oyo ngaka mozali koteka yango oui oyo eza partout kaka mna oteka yango te nga nangi olakisa ngo te basomba yango nga mpe osomba non so nalakisi yo yango je peux dire okosomba yango mais soki oza na passeport eza na checking nango okozwa yango mais eza pe profit mpo soki okosomba yango oui soki oza na passeport no checking nango ezali okozwa yango facile makambo wana na comprendre te wana ya makambo moko baterme na bango donc abi passeport eza na checking nango donc na comprendre te place eza plus donc wana ya molili donc kidi ke basombaka wili wana kaka na ndenge na bango moko ya bato parce que wana eza na checking nango wana eza na spiritualité mpona ocomprendre checking nango il faut okotaka na mosala wana oyo eza journaliste bakote te nga alingi oyo nakoma te te nga alingi nakoma bapoyana te nalingi te nga nalingaka bokotaka mingi na makambo ya bino te nga nalingaka nde toyeba parce bato bana poto bana batuna bato nanga kende luka mpe nganga boye luka mpe nganga boye luka katie luka nakendaka na lukaka me boyoka makambo olukela nga na boyi na ngai mwanda aza ndika bambanga kona elemo mafidi ebongo bino bosika ngai nazalaka na mopanzi na ngai maître les jeunes maître
Pour le biquet, on peut sa chance à bon. Ou ça au téléphone la porte-monnaie et puis où est ça la porte-monnaie et multiplier. Nini sous ça. Ça la valise sous Makambu. Valise magique. N'a pas valise, mais d'accord pas que. Ça valise magique, rose appelle valise magique. Et bon ça. On a au début de côté qui la valise magique. Multiplication, vanille. Et bon chance, il y a des salas, il y a des évolutions. Oui. Parce que au tout point on a pour au tout on se retrouve qui a monté parce que il y a un peu d'attente à monter. Parce que au tout on a luka ka et loko Makambu na et loko tout n'était dans répondre. C'est ça, vous avez raison. Donc l'équipe ba poto on a pour le lui Makambu. Bien to que non na sauter dans étape on a qui non qui tout peut-être sur neki afana kota kuna asala kama mbongo bino boye bika kala lika mbongo. Nani ngambongo mena lingina kwa kota Makambu ana te eroyo kuna yo kate misha pambe tous bon tous on mbongo si mana ki na Makambu ba Makambu ya chance o lo biena bongo bongo na ko simba mbongo na ko simba ya 100 francs simba ngo simba ngo no ya 100 francs bon ngana lika mbongo za pour ça mbongo et comment là 100 francs kasi de metika na azo sono likolo no na ngina ke mambo tout ça pas mambo ke 4 mise puis en vertige tout ça ça va député hein oui que likolo ba député ba komi ya onde ya koloka chaque parcelle on a ateka dati parcelle ateka dati mais tu as quand même besoin de 500 députés dans parlement pour venir que oh ba ti makandati wana na ya kuzana ya kuzana siko soki ba ka bongo hein ba ye tamboka za mboka na biso ya sala mabete kwa obobisa mboka mutabonga yo luka chance adi ba député ya Nzambe makambo ya mboka eza makambo bakoko eza makambo ya kundama pona bo rester na mboka oyo sebo bimisa ozo okuma na ndako kangami na ngoko kangami na yewe député azali ndako na msho za après 5 lupango le député msho azali 5 kuti te lupango yangi lupango bana ba député wana siko fuba zonga siko yo baye ko zonga sina ba 2023 ba mbongo ba promettre bango edima ba prendre les autres matin biso bato baza oya motu ba faire souffrir bato ba otambola biso to na droit ya luka bango te Nzambe bango nde fuba ya ko ndeko luka nde sika bakoko bazali bafuka ma bazongela bakoko na bango. C'est ça. Il faut zongela bakoko na bango. C'est ça. Oza mona te makambo ya mboka ko changer ba ko changer makambo belé o musu to lobela ngote na ba media makambo so sa te makambo to lobela yango. Na o comprendre que ozobomba mo makambo mingi olingite kolobango boye na media pa e ko bombarder pamba. E ko bombarder pamba. Ba le mo to alu vérité e mo ko ya ko luka vérité na e. Mais on a évité, hein? On a évité. Tout est dans le solo, il y a un beau. Mais ceux qui s'en font, non, ils écoutent. Nzambe. Bino baby, on a les rambongos. Nzambe. Yo les rambongos fort. Baobisa ngai na mona rayo na ba media. Yo dit que na ya déjà njili aw. Oui, na mona. Na ya kamba moko na kimbanze ke esika ya koko nani komena ni maître koko ni wana nani wana mbusa ni kimbanze ke bina kati na ya kipe boye na njili jumsu ba kote ya Saint Thérèse ngambo kuna na ya pe susu bonga na yebisu na zo ba bien na ba njili ba kote ba Saint Thérèse ba ngambo kuna na bi kaka les sel ami moko na connaître ayata na ba Facebook to sur la pe bo na relation pe to kutana pe une fois pe to beta tour na ke daga bene na 2019 bozala ba Saint Thérèse ba koto ba likolo kuna kombone e malema ouais oui c'est ça malema c'est ça Glody malema on est na yebi déjà na sala pe missionnaire ngai partout na kino sala na ngaka na mona ka mawi mona meso pona na ibaki ya solo bokoko et tambola franc 100 francs mais 100 francs et bi maka 100 francs ya Nzambe makambo luka monyo ya 100 francs mais makambo yo luka yo limbongo ya Nzambe mwenga te mala mona da otengi ya Nzambe
use le côté bah là on a essayé de quoi oh ça on met le côté a use le côté mon a pour tout ça a use le côté bien ni mbongo ve yo ni mbongo fort ni mbongo ve inga yi yanzambi vena ni mbongo wa sans fond on pesa ngo mo sans fond mo na mso yango ve simba on tala on se vena sans fond na mo ngamo na tina kuto simba tino lote sans fondeza yanzambi yo simba on ve simba non sans fond yanzambi ni mbongo hein ba téléspectateur to la sabino parce que ba lugo za nini chance okoza na iloko no mobo na ndaku ebendela mbongo ilo no mobo esali la mbongo esala bien fort no mo mona ke loza na kati terre et no ya na kati terre antambe pesa sous 100 francs 500 francs mo no etondi engai Nzambe mo monat akamulukaki tika bouillon Nzambe akamulukaki mona ngwa tika bouillon tombola la caméra la voilà Nzambe mbongo de lukaki ne bloquer lo de Nous avons caméra na pena mona na mbongo yo tonda ekotia Nzambe tambe akanda kile mbongo ne bimana solution de nana nana ko tezo kwea ko kapana ne te mbongo de zandiara tikabwe esa nga vertige Nzambe fo lukande mbongo Nzambe bon c'est là il y a tout en pause Nzambe tika na bimisa ngonde bimande po bakoko babla bimisa ngonde parce que ba esprit ndio babina bimisa mbongo nde be tika na bimisa na continuer si c'est continuer tu mettre à ce moment koko mettre Nzambe iluka ki mbongo bima pardon boto bola rido na ko boto bola rido pardon na ko ka insulter pardon Nzambe iluka mbongo tika na bimisa mbongo nde na continuer mettre fanda na mbongo Mettez pas non s'il vous plaît. Ah bon tika ba mbongo e ko itina seko esa nga liboma iluka mbongo nde ebimande parce que auto sali là non na le côté esa nga vertige Ngani ngambongo bon nana choisir de continuer l'émission mettre non mais bah non siko 100 francs na kande ko timbongo 100 francs na ko moneka ndenge tu mama ki wana elingami mba misatu no mona ki eza tondi boro esopani eza mbongo oui mbongo fallait bima bongo s'il vous plaît pardon mon dîner mon volume s'il vous plaît pour toute une émission mais vous comprenez bat bazo kamwa mingi bat bazo belé na sima kamera bazo kamwa mais putain message mon ouais na pesi une message aussi pas bien sur le million sur bolu kamakambu ya mbongo ya financement ozana porte-monnaie na yo ozana eloko na mo rebotela ka yo mbongo eza que non ba bi que non o multiplier mbongo te okoki kozana porte-monnaie na yo na olakisa ndenge nini basalelaka yango na kote epesa yo mingi oyo balobi porte-monnaie ya chance mbongo na yo ekobota ouais numéro na téléphone ezali plus 243 89 80 85 114 bandela no bandela numéro na ezali lisusu po na baleli na bino mbala ya suka pe mbala ya liboso ezali plus 243 89 80 85 114 et puis toi na
aventure. Oh, nyonso mbongo. Yanzambe nyonso na mbongo. Nyonso na mbongo. Oh, kezwa ngo kasiti. Nazwa. Oh. Tika pengani wa pesa na ngapi ya Yanzambe. Ya mbongo, uluke mbongo. Zwa ngo. Oh. Mettez, s'il vous plaît. Vous avez tout ça non plus. Babi a joué. Vous avez ça n'a rien dit. Faut jouer ngo zambongo, ya mama mbongo, oui, faut jouer ngo mbongo Yanzambe. Mbongo na mona yo. Bon. Mbongo ye. Mbongo. Mettez. Si plutôt que tout le ballon m'allait demander. Oui, au lobby que il m'a côté avec porte-monnaie, au téga huile, mais non, gars c'est nommé d'ambongo, je sais si là. Et si là na on est. Ouais, mbongo comme ça comme tout le monde sera toujours agité. Wanaweza kika keno na ndo senga ndo autorisation et pas d'esprit. Ah, ba autoriser ngai parce que senga ande maman toujours bon. Mais ngana olinga bo. Pour moi, quand même pas to kuta na yo ba la senga na musika na yetu kitali molinga. Mbongo kana je. Eza la kala. Bino mo boyi kengai. Boyi nde to sa ngana bino système simbo medimi. Nani na kinda na mais makamte bo botinda ba kuluna ba kalinga nzela. Et puis non ça dans les vides. C'est comme de ngo simba ngabe dans les vides. Comment ça dans les vides. Pour na bino ko za tombe ngana saka mbongo boy. Surtout autant ngana sima caméra kuna. Mundi moneka on dirait obisera di shit comme ça di shit s'il vous plaît. Donc tout ça awa. Donc merci d'ando bisi mbongo. Basimation na ebimisa nga susaki mususu, basimation saki mususu et puis dans des émissions chaque jour comme basi matongo ene fo ene na saka munene. Na wema na saka munene. O peki lelo no ki na. Ah. Mbongo. Peki ke e mo devant na bien ka biso moko. Devant na ka biso mo mais maître. Yebisa ngana no. Siko usi ba baza so na Mbula. Banda ya mboko. On doit dire dans des chance to ça la aso ba porte. Osaka na façon moko ozola te otinda la biloko. Oui, façon moko ezali to otinda la biloko na client oyo kozala intéressé na masala. Singa na bata poto mingi na bata balela makambo mais bazo ne batu vraiment bazo vraiment te o bon travailler na bango sikoyo. Ngalo kwa na dida kilelo mobimba na ndimi na ngai. Bo travailler bien. Et ça bon message de. Mais batu poto nyonso batu ya Mbula, batu nyonso Océanie, Amérique. Ou nous sommes pour ça, nous sommes là, ou nous sommes pour ça, nous avons des bénédictions, nous avons des chances, nous avons toute la chance en bas, la chance de financement. Il y a un moment où on a fait ça. Le lien est là, mon retour au salé, la carte, il y a un somme pour te donner pour moi. Pour ça, maintenant, on a la qui ça qui dit. Il y a un moment où il fait ça, il y a un financement. Plus de renseignements parce que aux médias, ma copine ne peut pas nous soutenir au caméra. Bah oui que TV za radio P za temple. Oui mon ami so. Les jeunes maîtres celle qui les lot. Hey. Quelqu'un voté pour notre chaîne d'émission na biso. Après si vous voté mingi la famille na ngala ba famille ba koko. Mama on a bien da Elka. Bébé dans mon bébé Laïla, Sephora, ministre. Netanyahu, Bosani au téléphone, ça va toujours en beauté, n'a pas malima. Bosani au téléphone, Yanzambe, comme on rappelle qui wana, ils ont mis Makambu belé. Globalité, la globalité wana, ba mususu na habilité, na pesa beauté ko ba loki belé. Hein? Parce que habitation na ngamu tout so. On compte en beauté si vous avez na pesa le ngona na yo. Ngona papa tambisa mboka. Ndenge oyo otambwisela kasi fo luka bato oyo bayebi bokoko bato oyo bayebi manzela wana kolanda bato wana mpe bobebisa eza conseil oyo napesi wana eza conseil ya pesi oui je m'appelle Mboko ya Nzambe na komi na suka émission na koloba ke
dans la commentaire ya kotsate na ningi na ko bebelete kasi na lobi dina poster bakini ngo pe vitola mokonzi vitola mokonzi biso nyonso changu mumbalu kunga muamba kuna tuzala na sima ya honorable Gabek Ndenge père oyo nana leka député te mais awasa makambo ya bien alors ça ba camion na ye to école yo fele alors pesa ba mama mapa ba mbongo ya koteka ba mama makala ba sake makala donc muto yo anyataki ti côté kisimo kimbangu mataki ba ma nzoto wa ye honorable Gabek Ndenge bien ngai karane kasi na museli ti ko bongo vraiment mingi papindonga les voyants mutabongana nzunzu na ye babi chouate a zéro mokili ya nzambe bundaka kolonga tout ça que bongo vraiment on a tellement bien famille et Mbabé berger Etienne Bokopolo pasteur Paul Bomalika soki na zoni koloba ke na bwaki na sina kamera ya kibomona woljo yozike pe na bosete ko bongo na kali kitino kamera da Joseph Jonas Maza bien au moins mwana onzola manene mikolo famille aimer tout toi de te bailler donc poétique pe na bosete bongo Charles Leke Christian Matista Benjamin Mosiboni j'ai dit Mosiboni merci na bwaki yani au moins Jenny Chota Caleb Matoko merci ale Kapende Nicolas Kapende pe le bilba ndeko na so bana yanga batu ndeko sana radio